makolo wana eza ya bakokolo na biso o biso toyeba bango te. Alors pendant que basala ba loi basala ba alliance na bango na diable, nous s'abonner et belé na chaîne Oyo. Soki besoin na besoin d'information ba artiste nyonso, ya ba pasteur, ya ba prophète, ya ba tuna nzambe nyonso tout référence ko kende sika musute zaka kana tolo na TV. Mona mukolo sheno Yeswe ketu kwa kumvimbe o Yeswe olobi veneza moi vous tous qui êtes fatigués chargés je vous donnerai du repos. Seigneur, cette femme s'est convertie atiki nyonso aboyi nyonso aye pana yonkolo na chetolo nanga na sena mukwana lelo na lobi na yo nzambe opese oyo alingi pese bosenga motema na ye salela ye bosenga motema na ye pe continue kosala kati na ye afin que oyo nyonso nzambe bayebi yo te bayeba yo na nzela na ye na kombo na Yesu Masiande na bonde de toi qui vienne pour le siècle des siècles, nous disons amen. Shalom, shalom ba la nignoso ya chaîne Nabiso ya Tolo na TV ya Manabiso Anna Kalambai. Moi ça me connaissez que papa Naso Carlos Kalambai, nzamba lola vraiment apambola bino ba la nignoso ba la Nabiso Tolo na se, to ba repa Nabiso eza ecclésiastique. Tous aux entours, il y a parole bilobi Osée chapitre 4 verset 6. Il dit mon peuple périt faute de connaissance. Par la grâce de Dieu, Lélo, tu as mis une grande servante de l'Éternel. Je crois que tu m'as peu moi un peu moi partout. Malgré l'occupation, malgré la misala, malgré la retraite, malgré la côté, malgré la nzambe. Mais aujourd'hui, Dieu nous a vraiment donné bisou na maboko. Et pendant la bengue, azal lokola likabo. C'est un don que l'Éternel a déjà péci bisou dans le 21e siècle. S'il y a des femmes puissantes, oyo nzamba zo utiliser na ba message mo clair et puis toujours vérifier en gros parce que biso toujours quand même ba prophète et tout le monde message ça na clair ma casse. Je crois que c'est une grande servante de l'Éternel, mais la simplicité on a moni lelo ezaka grâce à nzambe eza grâce na pesi libota mobimba ya mama Anna Kalambai et l'évangéliste international ainsi que papa Carlos Kalambai wazali le pasteur ainsi que papa Evaris wazali manager nzamba pambola toute l'église nyonso bana mema nzamba pambola bino tozozo invité na biso ya mukwalelo c'est la toute première fois mes amba liboso pété ezape ya sukate. Merci beaucoup papa Francis na sima caméra, merci bana nzambe. Je crois tout le monde est invité atunyo so bakamwe lelo to yambi maman pona obengi maman par rapport au ministère, par rapport au tomo, par rapport à fardeau zomema, c'est vraiment une dame azali boso na biso à quoi se présenter peut tout voyer bay. Shalom maman. Shalom l'homme de Dieu, shalom à tout le peuple de Dieu partout dans le monde, escabazolanda biso et shalom pena maman Anne Kalambai. Maman Anne Kalambai na papa escabazali bambote na bango zamba pambola bango. Merci beaucoup maman, je crois que c'est la toute première fois que les kanakati ya chine biso tolo na se, mes amba liboso pété, ezape ya suka pété. À chaque fois s'il y a un message aux anango, ou bengi biso to zalawana pona yo, à chaque fois s'il y a événement to zana maman. Et libota nzambe oyo, ya mbala liboso ko le kana chaîne na biso beli bayeba komo na yo pe ministère na yo. Gloire à Dieu, bandeko nyonso bazolanda ngai, ezali mbala liboso balandanga. Kombo na ngai ezali sœur Jeannette na mission na ministère onzamba pesi ngai nazali na département ya ndetolo baka prophétesse. Alors ceux qui ba o ba sepeli ko benganga prophétesse Jeannette bazali libre ba ope ba sepeli ko benganga maman Jeannette, sœur Jeannette nyonso to koyamba parce que ezali kaka kombo oyo wapi nzambe oyo ba famille na ngai papa na ngai na mama na ngai ba pesanga mais onzamba eko ba kisali kolo na ngai par rapport à grâce à tiena kati na ngai ndezali prophétesse Jeannette. Alors la sœur oyo bozomona avant de liboso na bino azali mama ya bana et azali yaya ya baleki azali peleki ya bayaya. Alors vina ngai ezamo mulai parce que photo banane bandeli pour na bande konoso bazolanda biso ba comprendre qui est la sœur oya telemi liboso na bango par la grâce de Dieu. Le na bengami mosali nzambe na bengami prophétesse mais na kala nazalaki na kombo lettre J na kala nazalaki na kombo o mokile bengaki ngai. Alors j'étais une fille ou une jeune fille ndenge ba jeune fille nyonso bazalaka na kati na vie ya loyenge
na kati na vie ya monde mais nzambe asalaki ngai ngolu et nazalaki na kati ya ndako ya libala mais na kati ya ndako ya libala wana nazalaki kovivre na fornication donc mobali abalaki ngai te mais na kati ya ndako nazalaki mpe na kati ya vivre moya bien te oyo tokolobela yango mpe na kati na émission mais na ebandeli lokola kobanda j'étais une fille oyo nazalaki kokola na baparents na nga alors ce qui fait que ndenge biso nyonso toyebi bapapa na biso ya baluba bapolygame babota biso bamaman différentes alors yango nde esalaki mwa équilibre ezala vraiment et na kati ya bomoi na ngai parce que déjà biso bana oyo babota biso na bamama libanda tozalaka déjà bavictime alors ce qui fait que maman akenda tikanga na âge ya mokie makasi na âge ya 3 ans nabotami nakoli na maboko ya malâtre na ngai alors pendant que tozali kokola ekomi na moment moko papa esengaki azonga comment akende Chikapa alors na moment wana parce que mon père papa na nga aza chef coutumier donc koko na biso azalaki chef coutumier akufi akufi esengaki siko papa azwa siko place à tata na ye esengaki siko akende alors akendaki totikalaki na Kinshasa na grand-mère côté à step mode donc de notre cholo ba ouais voilà maman aboti malade ya maman aboti maman donc voilà alors to bande ko bokama na ye et papa e kozwa décision azwa biso nyonso bana ndeska to kende ko se retrouver na Chikapa alors to komi na Chikapa makambo belé vraiment et salamaki et bato bakotuna nga makambo ni salamaki makambo e salamaki ezali vraiment étude moko classe moko nzamba côté sakingai pour na peuple de Dieu monde entier to comprendre na vinine auto kota sans pour autant oyeba pourquoi à cause ba lien à cause ba loi à cause ba réclamation o ezaki ko réclamer na kati ya libota donc lokola nga pe na bimeli na kati ya libota wana réclamation anezo réclamer ngai mais nyonso na ki koyeba ngo tango na yebi nzambe mais lokola na nazaki na nzambe te moyena comprendre makambo ezate et pendant que tous ces messages ils en abandé que belé pour Rolanda biso baye baka kozwa conscience surtout je parle des enfants de Dieu baye baka kozwa conscience et puis ko senga na Saint-Esprit aye bana ko révéler bango loi ya famille vraiment ezanini réclamation condamnation famille zakanini ngai na ki ko tomber na kati ya piège wana ya ba loi ya famille alors tu ko découvrir en biso nyonso pendant que na komi na Chikapa ma grande sœur parce que na côté à maman na papa babota biso tous allez ka deux on a landa qui na sima pendant que tous allez vivre malgré tous allez pas papa mais on était un peu négligé tu vois tous abana oyoyo nde tolobaka ba bois kisaka donc na kokola nanga nazaki parmi nde babote la biso na famille nanga donc j'étais une fille donc nazaki mabeko le kabala nyos ya basi mabe na ndeni mabe kitoko to uzaki kitoko teto mabe ya loko mo eloko moko boye babaka ya eloko mo pamba nazaki kitoko te donc nazaki vraiment bizarre nazaki kitoko boye zaka Yesu nazaki kitoko te nazaki vraiment bizarre et puis to comprendre pourquoi penzamba salaki que na minute wana nazala kitoko te donc nazaki vraiment au moni mono tsotali boye donc c'est-à-dire aux autres écarté non na bana okola non nazaki moni bano bazaka mitolo minene donc ceux qui na nazaki no mitolo minene siko ceux qui na lelika et font et matis on a et kiti et puis nazaki o babande na kala bazé ba camarade nga baza otumbola nga dikoshi tout et tout donc muto ezalaki moi bizarre et donc voilà nazaki munene débordé c'était compliqué non ce qu'on a minute wana na bane koyeba te pona nini nazaki bon ya vie de foi na moment moko na ovanda anta bande ko nanga basi nasomona basi kitoko mais ngai na bande ko mona un peu différence moko boy entre nga na bango même na baninga mona baninga bazo seka ngai mutolo munene et comme ko sala nga soni soki na lati robe mona robe etombami soki na lati donc c'est-à-dire so na lati lamba il faut na zo lamba wana na tia na mutolo mais so pe na tia na mutolo tellement que mutolo ngo eza munene ezolakisa kaka donc c'était vraiment un peu ezalaki moi passé alors tantôt e koko na Chikapa je continue et na moment wana papa lokola zaki muta ba voyage trop tozai kotikala vivre vraiment
et papa nanga zamuta mbongo ebele azaki na mbongo ebele mais tozalaki vraiment comme il faut que ndenge mwana aza na affection naza na mwana moko na koli na affection te ni ya papa ni ya maman. Parce que maman n'a pas de et puis papa zaki muta ba voyage ozokola na maboko malâtre donc biso nyos toyebi déjà histoire ba malâtre ndenge nini ezala il y a toujours des différences il passe à noa beaucoup comme pas malâtre et afandia. OK, merci Seigneur. Donc voilà, et ça qui un peu moins passé. Alors je me rappelle l'autre fois et si comme makambo se bandaki, pourquoi je voudrais dire ça? Parce que ezali litéa et puis ezali connaissance moko boy pour fongo la peuple de Dieu mémoire donc pas comprendre makambo ndenge nini makambo ebanda c'est-à-dire makambo ebandaka et bandi nango lokola G mais G wana e bandi nango on se retrouver ozo zinda na kata mozindo moko boye oyeko ememeli malédiction na vie. Pourquoi? À cause il y a ignorance ndenge Bible zolo ba mon peuple périt faute de connaissance. Alors je me rappelle et moi na kota vraiment na détail ma kasezate mais pendant que je n'abandé kotanga il y avait un homme mwana mobali moko azalaki ko sepela na ngai. Alors mobali wana azalaki mobali ya grande sœur nanga azalaki donc mobali ya grande sœur nanga. Alors okola na kolobela makam nanga je préfère mingi ko garder côté wana. Bref eyaki ko tomber que na classe na retour nangai le jour là na belaka makasi donc na beli na classe biso se bi que non ba bimisaka mwana soka beli makasi. Alors ba pesa kinga moninga a accompagner nga na ko accompagner wana na ekokutana na bonne ya mobali oyo asepela ki nangai azalaki mundele. Alors tango azi kozwa ngai alobi problème ni nozongi classe avant tout et tout tango asiminga yo ki moto nda meminga isiko e pa mobali azako kolinganga vu que ezaki kana nzela oyo biso akozonga ndako donc olingo lingate nzela wana kaka oyo ozongela ndako kokendele classe na kozongela nde nzela ya mundele wana. Donc so bavandi na ndako bazomona bino libanda batu bozoleka. Alors a komi na nga wana ebisi non nzoto neza bien tazobela omoni mindele nde bazaka na bango batu ya bolingo tout et tout wana eza nature apesi mbongo bamemanga na hôpital. Pendant que tu commis à l'hôpital, bah pesa kinga itonga pour fièvre za ki makasi. Donc bah pesa kinga tonga lobi fona se reposer pour fièvre qui te bon nazo. Tant on a lali na se reposer pour ngeleki parce que et pas na biso papa biso zaki kanda makasi to bando benge donc Goliath azaki vraiment muta kanda. Donc si qu'on a sutuki donc déjà bazongi sakinga na ndako mais na komaki na ndako te na ki na hôpital parce que soki na zonga ki na ndako il n'y a pas si pour un traitement. Donc, on doit s'occuper de traitement azadé. Essayer un peu de comprendre. Alors, donc, on a surtout comme déjà 17h48. On a dit, héros et si les ponangana qui okufa kuna ba obetanga sérieusement parce que ba katela biso 17h juste bobima classe 30 fois en anda. Donc, ce qu'on a dit déjà que non lelo Goliath Sangai. Ah ouais. Alors, on a surtout qui n'a bangi, sur Rwanda Vandaki à côté de l'habité, tu te faut qu'il y ait 2 flacons. Flacon, moi, on s'est déjà seul, et puis na nini pour na examen à Tongo. On a na commis nandako. My God, ezalaki na ndeko nanga moko. Azalaki pe wana bandiko gangela ngaye, bandiko loba, afingi, moko ebika ba mamango yo babota biso na kata bandaka mabala, ndenge biso bana tokomaka ba victime, bazo finga bazo tiana ye tout et tout, na kipakite na koti nanga na chambre, na kekola loko apenzo tout ça qui bien. Zela soki papa ye parce que papa notre papa n'était pas là abimaki. Zela soki aye komona na kofunda yo. Pendant que na lalaki, papa e kozonga moni mboka. Déjà à partir de 19h moulili kota je sais pas si papa zongaka ernine mais moi j'étais endormant na butu ba ekola musanga donc ba la musinga ba pesi papa rapport donc ba la musinga et la nga bilelo kofi ponanga ba la musinga ba pandi papa bandi otunanga yo olingi wana nano j'étais vierge nazolo ba boy pona ko faire comprendre ba nanzana nazala ki vierge na ba ki mibalité
babandi kobetanga oyebi mibali olingi mobali ya na yo okombe bimana na papa na yebi eloko te babetanga papa betinga ya betinga parce que chikapa pour éclaircir bato ezamboka mukie donc déjà ceux qui bas soupçon ceux qui déjà au banzo bimana mutu tel il faut bas soupçon en eken mais le problème est que mobali so kazolanda mwasi donc bato bazo mona mais c'est pas que non relation et c'est ça pour erwana na saki no mona na yeba ki na mutie. Alors le col a fait déjà réclamation loi na bane ko tambola déjà na solo wana ndeto loba komoni mutu soka tie parfum ata mutu aza à côté akoyoka solo donc na tambola déjà na solo wana ya coutume ya ba réclamation ya ba condamnation donc solo wana tellement ça qui déjà na ngai donc mibale bato baza na bona problème te problème ezalaka yo mutu famille na yo ba loi na ba réclamation famille na yo o e réclama bino que bino nyonso ce que ça que bino nyonso faut bobalaka faut bobotaka avant bobala solo wana ozotambola nango okokutana mobala bato azaki ni na posa kobala yo mais lokola kaka ozotambola na solo wana tango akutani na yo atazaki na besoin kosimba ote o se retrouver na zem oboti avant libala donc nazolobela sur ba loi sur ba réclamation sur ba condamnation ou ezokanga ba na nzambe sans le savoir solo wana nazotambola nango mais nanu nazwaki cacheté. Oh, donc c'est-à-dire que autant mon solo nango et pose à peine à cacher nango. Parce que tant au botami na famille wana, oh famille baloba que non, mi bali bakoki ko sala raté. Et ça déjà botami na famille wana. Donc aux autres mola déjà na solo wana, oh mi bali na famille ba sala raté. Donc siko éthique à la siko accomplissement. Ndé sika tozo kene na processus pour nous faire comprendre bananza. Donc solo wana déjà il y a nini ko 500 mi bali comment on appelle ça? Un sieste, non? Voilà. Soloana, voilà. Soloana déjà nazaki kotambola nango parce que ezali nini ya famille, loi ya famille. Ozo mona mais nanu siko na kotaki nango te mais lokola soloana ezalaki ezobenda. Désolé lokola unité au tien na téléphone mais nan ba activité. Voilà, nan activité voilà. Alors, tango papa bandi ko betanga yo bandi ko na salaki yangote. Na salaki yangote tellement qu'il y a bêta kinga makasi na bukani lokolo tout et tout maboko et na tikali nu et puis la sœur a kende ko bimsa ba flacon wana ndé na lalaki parce que tous ay chambre moko ndé na lalaki na cheki quelque part ya zoki ba flacon alakisa ki na papa comme preuve que nga nazana zemi donc ba flacon na ba pesaka soki ba monique pour na test zemi so ba moni ozana fièvre tout ça allez papa le week-end nazana zemi mobali wana tout ça dinga bande ko betanga parce que grand frère lokola bayaya bazaki ya mibali libanda ya ndako na biso grand frère asilika ki makasi ezaki banda ko ezaka ba porte ma bende abandi ko ningisa porte il était vraiment fâché parce que ça maître tout et toi asilika papa poko zobete boye tout ça et puis abandi ko lobela bande ko bazaki na bino bazobeta muntu bo telema na sans pour déranger ko pekisa papa asilika lobina ki ko zo mundu ki nazo bomayo à côté de la chambre parce que papa ça dans monde qui a chasse à côté de la chambre des grands frères n'anga bantu ningisa yo telemika ka fongola porte bima na zaki suna makasité mais singa ozazo ba fongola porte bima ce qu'on a zo kokate pour ma boko nyonso se vimbe bokani et au moins la sala qui quand même effort wana na longoli crochet donc on a bimi nu bilamba nyonso pas suka grand frère nangai ya mukolo déjà na inudité nanga nde nazaki wana atokinga lokwa zaki mettre abwa kinga libanda ndako abi kende soko kende wapi kende na yo kozonga lisusu ate et c'est par là tout a commencé. Alors erna kende kina butu wana talaka na butu siko otambola mutakala ndoki bena chikapa donc c'est-à-dire la commission ndoki mais ndoki te nde makamto zolobela donc au titre unité na téléphone non mais nanu activé te nazotambola na solo ya un sieste mais nanu na sali yango te ozomona. Alors pendant que to bandiko na bandiko kenya na saki vene ska okende te pona zalaki mwana na ekozongela suska ke pas sœur wana sœur wa memaki na hôpital o azalaki bonne ya mondele. Donc nazo tokeli na porte na butu wana ayoki mungongo nanga mais afungola rideau bo moninga mtakala abie moko abangi na bi toza na mboka omuntu mususa kola telongine nzoka ndoki donc esale ko banga ngabite zanga ifungola ayiko fungola na butu wana na bambani na se
apesi nga robe nalati donc nzoto ezalaki pas moyen nde toye kokende hôpital na butu wana je fais nasala 1 mois na hôpital 1 mois nalalaka na hôpital navanda na hôpital na ndako bayebaka te moto ayebaka ka grand frère nanga akimisaka nga papa abande koluka papa nanga aza chef coutumier parce que tika peza mboka na bango apanza ba photo nanga partout na ba aéroport tout et tout so bamoni ngai nabima te bakanganga et puis abandi kolokisa ake kofunda mondele wana abandi kolokisa mondele alors nde esika makambo nyonso yaki kokoma ton grand frère azoya azopesanga ba information ezoleka na ndako tout ça na leki ya papa na biso lokwa bayebaki papa na biso azaka trop colérique et puis leki ya papa abandi kosala pepa ba mondele wana ye ayebaki au moins vérité ke eloko ezate nde bango bandi kotala nga na hôpital ti donc c'est-à-dire pendant 1 mois na nazaka na hôpital nzoto na ngai makolo bukanaki donc papa biso bande ko beta sona mabende libende ya épaisseur ya munene boy azo beto nango sérieusement donc ezalaki facilité voilà pourquoi nazolo baki na kola vraiment en affection te tozaki papa za na salon yo na bino na chambre donc soboki ka mungone donc somo fruswana donc ezalaki vraiment makasi na kati na ngai na kolaki vraiment na ba choc mingi alors nde ko sala que papa leki ayeko ya na hôpital alobinga na solina mobali wana il faut bomona papa na bino parce que makambo ngezo kendele o ezamboka na bango akoki ko sala o mabetu etunde ba acceptaki ko ya na ndako siko ba ya ko zwanga na hôpital je sais pas bana nzambe bazolanda lisolo bien na vanda ki na mondele wana te na vanda ki na ndako nete mais nazaki na hôpital pendant 1 mois parce que lokola papa zai ko luka biso makambo komaki tellement moto et ba moni que faut to kende verrier to kende ko luka nde un certain butu to e ko kende tant to kei nanga moko mwana to komi na petit frère ya papa bazai déjà ko zai biso ba ebisaki pe papa ke mondele akoya ko luka yo na mwana donc tu es quoi to vandi ba vandi réunion wana oh non yo obimina yaya obimina leki ndenge nini non papa yo obimina yaya obimina leki comment est-ce que wana azolo bana mundele comment est-ce que ko bimana yaya na leki tout ça au sali abomination et pas na biso foko futa ba amende bon mundele nga nazolo ba ke mundele nga nezaki na problème te parce que problème ezali biso problème ezalaki ngai o mutu nazali kotambola na solo wana inceste alors kokutana na mobali soko oza na nzambe te ekangi yo yango monaka mibali ebele aza na mwasi na kati ya ndako azotala leki ya mwasi na ye aza na mobali aza na mwasi na kati ya ndako azotala yaya mwasi na ye aza na mobali na kati ya ndako mwasi azotala mobali leki ya mobali na ye ou yaya ya mobali na ye pourquoi il faut luka délivrance bien aimé bino bato bozolanda biso ozo se retrouver na bakabo e komiti kate ma sœur ce qui nzamba permettre bolumbu na nga sonya vie na ngai na etalango na monde entier ezali po nzambe azana besoin ko bikisa yo aussi longtemps que umela na kati ba situation yo vie na we ko changer te ma sœur mon frère ozolanda biso alors nde ko sala siko autant to vandi balobi fwa futa ba monde makambo belebele mondela lobi ba monde combien apesi mbonga ba monde alors on apesi mbonga ba monde et sili makambo nyonso mwana tikala po to sali déjà mais ce que mondela boye ko se justifier po ba yebi déjà papa zakakanda ba yebi déjà ke ye mboka na bango ozomona donc aboye ki ko se justifier ke ngai na simi mona na binote po tant kaka ba meka ekoloba papa mati parce que ngai pe kutu donc nazaki lokola soswa poleli mbula donc liboso papa ko ki loba liloba te donc navanda ki kana lokuta na vérité na ndimi yango nde baye ko futa ba monde oyo to salaki loko te après ba monde ba futi wana mobali akende mona tika la papa boy te et pas na biso lokola mwana sabimaki na ndako lokolo so bimina ye soko atikali a rotikela ngati bawo il faut zo mwana na mwasi na yo okene na ye mukanda ekosala nini mukanda ya nde balobaka ke non dot pour auto sala ki déjà sala ki ezaki déjà présentation près d'autres alors o etikali ekolanda sim c'était comme ça nde bazwanga nde bamemanga na ndako na bango donc ndele na yaya na ye
na groupe bayaki nango nde tokenda na ndako. Donc pendant que tokomi na ndako siko likambo yo bango balingaki o nanu na sala kite nde siko eye ko salama. Nde eye ko salama na sim. Bien-aimé ezalaki passe. Eye ko salama na sim. Tant tokomi ko vivre na mobali na kati ndako. Je pense que bref, il faut to continuer par comme sous ou bien pour ekozala moi moulai mingi. Bon, ok, merci beaucoup. Je crois Koto ça un peu moins pause. Mais l'igno banda témoignage oyo parce que le lobby c'est très très important. Et ça ba te belé na kati vie ba vivre na loko mais ba ça quoi hypocrisie. Bible obi na mokanda Proverbe chapitre 16 verset 20 obi boy. Mouta réfléchir pour la makambo aux abonnés. Donc c'est très très important. Tu dois d'abord réfléchir. La réflexion est plus que la délivrance. Toute personne qui réfléchit, c'est que la délivrance est comme peine. Mais sans la réflexion, au quoi il est même, au quoi il lobbyait, aujourd'hui, au télémi éternellement, ils ont simbaté. Parce que la maman, elle veut de dire, à tout le parcours et la vie, papa, il y a une réclamation quand il y a famille. Et ça dit que, va vivre dans le mobile, abimana. Mobali a grande sœur naïe, a comme appelé mba naïe, na ignorance naïe, aïe ba guinete. Mais comme ils ont dit déjà activation, c'est-à-dire activer, ne lo connaît ça nini et comme. Donc à suivre maintenant. Toké na deuxième, les cambos ont matos ko oyo ngol bela bisona mambuya vision oyo monaka, oyo monaki wana. Bon, je pense que Tokolo Belango, voilà. Mais le loco, le message est tellement moboko. Voilà. Oyo, il faut aussi les sango pour nous faire comprendre Bananzambe. Okay, et puis, comprendre, n'engeni na eko la vérité. Il y a ma kamunyoso. Alors, tango siko na eko kende pa mondele, to suka kiwana, déjà, nami kotisi na katia, makolo nanga mi bale, de nzamba bandi ko pesa nzamba pesa nga siko révélation nango era bengi ngai. Donc awa tozolobela le passé tozolobela na donc tozolobela ténèbres na lumière. Pendant que nazalaki na ténèbres et puis nazo éclairci ba nzambe on a commis na lumière ndengeni na comprenaki. Donc maintenant na commis na lumière nde Seigneur abandi ko la kisanga siko na moni nzela na kati nzela on ezalaki na lipapa moko ndo makolo moni ndenge balakisa biso na Israël nzela nzamba tambolaki eza na place moko anyata makolo tikala. Donc bien nommé makambo nyonso sala makana monde makambo nyonso eza na kati ya mokili oyo même Bible zoba même la nature ne vous enseigne pas, ce sont des choses vraies. Donc na kati ya famille eza na batu ndo nde tobota makana ba famille boye tozaka na nzela moko na kati ya nzela moko na liboso na biso ezalaka na makolo makolo wana eza ya bakokolo na biso o biso toyeba bango te. Alors pendant que basala ba loi basala ba alliance na bango na diable basala ba alliance wana etikala ba fingerprint nde tolobaka na français ba benga ngoni ba print voilà etikala ba print parce que ba print wana de génération en génération tango ozobotama tango bimi na famille wana avant oleka okoma kuna oza obligé ya kokotisa makolo na kati ya makolo wana ezala mulai na yo ou pas ezala lokola sapato evandi wana donc ozo obligé kokotisa makolo wana nde simoleki tant que kokotisi makolo te okoleka pete donc po osote siko makolo wana fozala na Yesu. Amen. Sans Yesu okosote ngote nazolobela na ba famille nyonso africaine. OK. Famille nyonso africaine na monde entier ozala na poto ozala na mairie bozana ba loi, tozana ba réclamation, tozana ba condamnation. Oyo wape kanga ba vina biso. Alors par la grâce de Dieu, ndezamba eko tel sanga ke tant tobota mezara na nzela moko. Oboto botami ezana nzela moko yo ezaka déjà établi. Mutu nyonso voleka foleka eza na ba chaussure ezalaka wana chaque famille ezaka na ba loi nango na ba réclamation mona famille mususu ba botaka te famille mususu ba balaka te famille mususu ba salaka te famille mususu makambo basi omona basi kitoko mais c'est-à-dire bazobala bango bakoma ba marchandise babala kama bale kufa babala kama bale bale kufa zonga nda mususu mona babota kaka na kati ya famille bango babala kala babota na mariage te et puis babala répéter le pasteur mo abike na kota na libala Jetro
Donc, comprendre que la Gétro, pasteur, il y a bien côté de la Gétro. Donc, on n'a pas beau père. Donc, on a, moi si. Moi, c'est un bali, il n'est pas na bango, yabiki et pas beaucoup, n'est pas Gétro. Voilà, c'est ça maintenant ce que nous sommes en train de dire. C'est-à-dire, pour obimana, pour o le kanzela wana, pour sauter chaussure wana, atoso nyataki makolo, na katia sapato wana. Mais laisse-moi vous dire que ezana moto moko, o ya déjà atika ba fingerprint, na katia vina biso alobi na mokanda ya Jérémie. Alobi a ebisi Jérémie alobi avant obotama, nga na sina sanini. Ponaka yo. Donc Zamba Sacha déjà ba print na kati bo moino avant au botama. Donc to botama na elaka na likabwa nzam. Maintenant eloko nini etufaka biso. Eloko etufaka biso zali na ba boti nini obimi na bango. Soki oza muto yo obotami na kati ya famille ya papa na waza mosala nzambe, mama na za mosala nzambe kumisa nzambe. Me ba biso yo ba mitrai mawa biso nyoso mawa mawa donc obotami na yo na likabo mais lokola bato bazalaki pembeni na yo entouré na yo moyen, c'est-à-dire moyen ba sécuriser yango ezate. Bien sûr nzambe na sécuriser, mais il y a une part aussi il y a ba parents pour na bana pour la sabango nzela ya nzambe. Donc boza obligé à koniata makolo na katsa ba chaussure wana. Et pendant que nakotaki na kati ndako mwana mobali wana na niataki makolo na ngai. Donc wana siko na zwa ki marque. Na koma ki siko na marque ya koloba nini donc na bimina mobali ya ndeko nanga. Siko marque wana ekomi donc na otambo nango. Donc mobali ya ndeko na yo nyonso oya komona yo atozano kitoko te. C'est-à-dire yé problème na yé ça kitoko na yo te. Ato leki kitoko. Problème na yé ça kitoko na yo te mais le ko la marque wana ezo réclamer kaka. Ce qui peut mobali wana zana nzambe te. A cause la attaquer parce que ça le ko la lumière mais lumière à ténèbres. Nazolo be la lumière ni nazolo be la lumière oyo e beti et bandi ko étouffer mutu amona. C'est-à-dire tant on mis ne comme aveuglé mon ndenge lumière ebeta na biso ozoko kasuko tala tant on mis ne comme aveuglé o sala makambo moko oyebate et na sima nango yo se rendre compte ina sala ki bopo na nini mais déjà se retrouver olalina mobali ya na yo olalina mobali aleki na yo ou olalina ndeko na mobali un sieste olalina leki na olalina yaya na olalina nan je sais pas tata moi sina omona. Donc pourquoi? Parce que marque wana ezali. Et puis muto azana nzambe te lumière à ténèbres tango betiye et kotiye na miso. Mais oyazana nzambe lumière, la Bible nous dit notre Dieu il est la lumière qui éclaire le monde. Donc lumière en nzambe, lumière na ténèbres ko ikosangana jamais. Lumière en nzambe loko les autres dominés. Ata yo yo telemina oya nzambe zo sani eza ko étouffer. Moyen marque wana esimba moi sito mobali na domaine otozolobela oyazana nzambe ezate. Alors le kola déjà na zwa ki marque wana pona ko kende na lombango na eko zonga sikoyo na Kinshasa na eki kolongo mboka wana toka bwana kina epi na Mundele na eko zonga siko na Kinshasa mais marque wana le kola ezalaki to koma esko ko sala poto aza mobali ya liboso te ona bimaki na ye nga pe na yeba kite ke eza eloko de jeux à na famille. Mais je suis venu ici pour parler de moi, ce que le Seigneur a fait de moi, parce que je peux pas cacher ça. Il y a beaucoup de gens ba na nzambe belé bazo vivre na kati ba vie wana. Alors il faut ba yeba Bible zolo ba que vous reconnaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc faut ba yeba vérité pour ba yeba ndenge nini ya ko bondela lelo lenge nini ya ko sala tozawa bala na nzambe toza ba sala nzambe bobengi to kosunga. Amen. Alors tant on a ko zonga marque wana ezalaki déjà. Mais na munde bobo tipete. Non. Marque wana lokole ezalaki comme ça msala. Tant on isko Kinshasa. Tant on a Kinshasa et comme ko sala azalaki pe ya liboso te siko na ko répéter ngo lisusu. Le collège télé moyena loba mingi c'était mais na sali yango. Donc bref faisant na sali yango pourquoi marque ezalaki déjà na kati na ngai. Alors tango sikoyo na komi na donc c'est-à-dire sali lango nengo sali lango yo moko comprendre donc ezali ozo salango involontairement ezo bima na ba circonstance moko boye mais le kola déjà nzoto na yo elingité mais mon limo wana a s'activer na kati na yo donc et comme bilei na ye il faut au salango pour y vivre
Et puis tant aux salangos lokola na mokanda Lévitique Bible pekisi biso parce que Satan salaka oza les contraires na liloba na nzambe. Tant déjà ce que aux salango Satan lokola yeba ki grâce en nzambe za na kati nanga ayebi ke Bible zo lobeza nini abomination. Oya zo sa biloko wana suka na nini kufa. Satan sikoyo ayebi ke mwana mwasi aza na eloko en nzambe il faut na meme na nzela oyo pona sa nini na bomaye. Donc kufa ekota na kati na ye parce que asali abomination. Liboso en nzambe akoya voilà akoya liboso nzambe kotalisa tala muto yo zolingo salela tala boye omoni to kolandela ngo pe na ba émission mususu ndenge na kotaka na ngolo nzambe na kotaka na monde des ténèbres je sais pas ndenge na kotaka o Satan comme ko accuser ngai et pas nzambe makam na sala et gloire au Seigneur na se repentaka nzambe na yiko comprendre que pourquoi nzambe abande ko memanga na repentance ya makamunyo parce que ayebaki lokola nzambe ayebaka présent le passé na futur alors ayebaki que un jour Satan na memanga place tel Satan libosa Satan potozala ki boye azo accuser nga siko na lola otindi awa mais azandumba et ça vient en kala mais est-ce que yom tozo talanga osa sûr que lelo so Satan telemi liboso nzambe abanda ko accuser yo akokuto na mabete parce que soki ezalaki que nazaki na kati ya mabe wana mengana olelo tovandi boyete papa mais bandeko bazotala biso bayebanga te et comme elaki ngai sikoyo pasi tangu na eko tangu siko nzamba bandi ko benga ngai de place lobaki to chité tangu nzamba bandi ko benga ngai tangu nzamba bandi ko benga ngai nde siko place na se retrouvaki nzamba zotinda ngai na sani na senga ba pardon. N'est-ce que c'est qu'on a commis un problème? Mais heureusement qu'il y a une émission prochaine. Je dois continuer pour na comprendre bien pour na sota qui moi mingi. Tant on a commis na Kinshasa, alors et que ça la que et pas de quoi moi si na commis la qui oya la ninga na sima na zaki ko vande panaye lokola caché wana marque wana zaki na kati na ngai na komi komona mobali akomi kotala ngana ndenga mabe sikoyo na komulu banabi oyo azali suna ngande tolobaka yaya na ngai ndeko na ngai na sala biloko oyo te na okokate na préféraki na kima musika na tika bango pendant que na kimi obala ekotuna ye yaya ekotuna ye bon na ebite soki aloba nini mais ngai na loba eloko te pour falaki na se retirer pour que eloko wana et se répéter lisusu te na ko se retirer na ngane na se retiraki lokwa nazaki na isika okende te na ekovanda na baninga na komovanda na ba camarade kovanda na ba camarade pe bazaki na mama na bango papa kufa batikala ka bango na bango basi mama siko azana bana 5 ya basi bana 5 wana mutu na na camarade na ye siko ndako komi 10 mama mukolo mususa siliki alors bibino nyoso bo bimisa ba camarade na bino boye ko tianga charge kilo nazo kokate babima bango nyoso bazonge pana bango ngana zaki na epana bisote siko etikala kingana koma fazer Nathalie na osuka api camarade danga ebisanga biyaya nazali na grand frère nanga moko auta kapoto azali musicien azana orchestre na bandal ba proposition bandiko ya azana orchestre na bandal ngana moni po kuna lojaka ba danseuse na bazaka bien baliaka bien kutatangisa na misusu so lingo tanga asombela bango bilamba tout et tout soko lingi tokende na biso na kekotiko kuna lokwa oza en place ya kovanda te osalaka neti okomi ndo danseuse po abokolaka yo apeske namonaki yango eza ida malamu na bina te eloko moko te me na ndimi mpo naza na besoin esika okende kolala kovanda nde toaki kokenda camarade na nga wana sikoyo nakomi mwasi kitoko me mwasi kitoko yango parmi kaka famille nazalaki ka différente mais nazalaki mwasi kitoko ya nakomi wana ntango nakoti donc moyen kutu baboyanga ezalaki te parce que eloko akoboya epa na ngai ezalaki te mais eloko ezalaki ka nayeba ekobina te to tellement ke nazalaki monene badanseuse babandi kopesanga bableu babandi kopesanga bableu kofulanga milinga badiamba komelisanga badiamba par force komelisanga basigarette par force wana eza mosala badanseuse
kobetanga ye mususu balamusi 4h du matin au bon de la terre mais au sala gym pour au faut bina na podium. Ah Jesus my God. 4h du matin biso wana na terrain bandal oleki munene wana ozokima nani mususu ya ania tio lokolo na ba face o telemi mususu donc ozonio kwama mais ozonio kwamela nde musala molili souffrance. Je me rappelle l'autre fois tozokende concert ba pesanga diamba ba melisanga diamba na makasi soko melite to beta osiko yo kansa nini yonde pona zaki différente donc so moningo mona ke o mwana ndako ayebe lokote soko bango e banda opesa bango kanda so balingaki biso nyonso tozala na image wana ba danser ça nde nini soko nga biloko wana ezalaki te ezalaki déjà te alors ndepe loko ba dozer sepe na ngai na ndenge pe comme on a Francky Sekia, voilà. Ah, okay. Papa nanga Francky Sekia, Zamba Pambola esika zali, lelo ndenga koma monanga boy asepela kamakasi. Donc azaki pe ko sepela nanga mingi na timidité nanga yi façon nanga nazalela ki ba melisanga bas ba diamba. Siko tokende concert depuis na tcheki ka mutu siko diamba elandaka mutu ndenga zali siko lo baka mingi ko comme sope lo balo soki po lo bakate ekoboma lisusu ko lo balisute sérieux plus qu'avant voilà donc ba melisinga siko diamba depuis na tcheki ka mutu boy na kei soki ba bouger Jeannette wana bazobenga nga lettre J Jeannette so na bachenga boy na kei nde papa banzo gangela mo bozo sale boy pona nini ya melaka diamba te bozo melisa de le jour wana a gangela bango makasi bakata ko melisanga diamba et puis na tikaka na ki ko continuer na cigarette donc ko continuer pe na kata ya parcours na histoire donc ko continuer pe na partie wana ya kolobela sur cigarette qu'est-ce qui se passe pendant que bandeko bafimaka wana bafimaka makamni le kaka na sima wana. Alors et c'était un peu ça. Donc on a commis musicienne, danseuse, de Tolobaka et na souffrance nyonso wana ki ko sala sko que na komi ko bina ko lekana batuna ki ko kuta. Donc na 4 groupe ndenge tozala ki 10 ou 8 ou 6 na koma ki parmi le 2 donc oya bane ko bina liboso wana Yami balenga en soit ce qui parce que moko il y a de baisse moi balo mikolo travaille bien terre mikolo bina bien terre donc naza ko nanger na ba 2 3 na tikala jamais ko kita na bande ko bina comme ko bina makasi ko le kabasko écoute na kitoko na munene na nzoto na ko bina esangani sikoyo. Alors ndepe ki ko fongolela nga lisusu ba nini ba publicité na commencé la ba publicité ya ba prémus ba publicité sorry totangi kombo kolongola to komi ko ça ba publicité masanga. Alors vraiment to sale li monde et cependant na nzela wana na parcours wana de na ki kokutana na papa bana na ngai na katikara ya parcours wana. Mais je pense que Tochango, entre parenthèses, toko chité plus na domaine na côté il y a ndenge nazaki ko bete la CT il y a kolobela makambo ya ba fornication pendant que na eko se repentir tant nzamba eko benga ngai nde ayebisinga lobi fo bando senga bato ba pardon na lala ka mko mususu boye nzamba elinga na vision ayebisinga bi Jeannette. Je vais t'utiliser, mais je veux d'abord que tu commences à demander au Seigneur batunio so pardon. Ah, d'abord on gagne nazaka rancunieste. Parce que on Seigneur batu pardon ya nini na salini na lobi il faut au Seigneur batunio so pardon. Quand on a nos prières, banana ko se repentir et pananga simo kende pa batu. Na koko ta prière, on a bandi ko bondela na bandi bondela na se repentir. Na salaka prière il y a 7 jours. 7e jour na zo fongola Seigneur a eko visiter nga na chambre tangu nazo prier na kati na salon et sorry na genou na se genouer nazo prier et pongi salingai na moni na bandi ko lala ti na lali nazo mona sko na vision na moni lion zalaki munene makasi
azalaki na image ya mapata nde tomonaka mapata azalaki bongo siko namoni lion wana azoya afongoli porte ndako tango afongoli porte nga siko naomona nazalaki na salon or nazalaki na chambre naomona nazali na salon na telemi siko namoni lion azokota azoya azotambola siko azalaki monene je te dis papa tango namoni esalingi émotion na kauki moni ndenge basoda bakaukaka soki président azoleka na kauki siko nazotale somo ebandeki kosala nga naomona libanda na eti na kati azalaki na mikuwa te azalaki na michopo te azalaki na eloko ta kati donc ezala cerveau nini ozomona ka lion donc na image ti ozomona na kati ndenge tomona image ya mapata mais aza na eloko te na kati et puis azalaki tellement somo ntango aye aleki ngai ntango azoleka azoloba alobi maintenant lokola osilisi na ngai je t'envoie maintenant kende kosenga bato nyonso pardon se repentir senga bato nyonso pardon bato nyonso sala mabe kende kosenga pardon wana première to ntango na sutuki na se retrouver nazali obondela na kati na oka esomo kabi pardon le lendemain nango nazwi téléphone lokola nazalaki déjà écouter nga nazalaki na mboka libanda nazala na kini te nabandi kobenga bato bazo comprendre na bengi boni oza bien en tout cas na bengi oka mpona sengo pardon ka ndenge oza boye papa na bengi na bengi oka mpona sengo pardon nini osenga problème to nini parce que nabi toza bato peut-être na sala olika moko boye esala o bien te yango na kosenga pardon yo moko omona ngo louche usota salanga lika moko ya makasi abombi azolinga oloba te mais en réalité na sala eloko te mais mokolo na nga alobi na senga ba pardon oyo ayebi ngai donc ba pardon wana abande ko se diriger ngai na nzela ya bandeko na ngai oyo nasalaki ba bêtise wana ya sieste tout ça po asala nini asokola ngai po bilamba wana ya masumu epasuka na nzoto na nga mais sikoyo kwa nazaki nanu bébé spirituel moyena comprendre zaki te na bandina na baninga po baninga kosenga pardon za nango facile donc na senge sili na lali sous c'est-à-dire nazaki ce kana kangi misu même na tong même na midi ce kana kangi misu aye alobi ce n'est pas fini tu dois encore demander pardon ce qu'on a dit pardon sous na banane na banzo beta kaliki ngabi na sengi de ba camarade ko banane sous mibali nzambe na bima pe na mibali belé na boya pe belé ni ça registre appel oui OK na boya pe belé na kosela ba zemia pe na ba mibali belé na lia pe ba mbonga mibali bona senga ka pardon na bandi suko benga na bandi ko senga bango ba pardon ta bandi parce que nganza mbasala ngolu nde tokabona na bango na to bana na biso solola to zaka na biso to solola ka na ba WhatsApp na ba Facebook mais en bonne et due forme tout ce là normal allez na bandi ko senga bango ba pardon titi na silisi nde siko nzamba eko tinda ngasko na famille esika siko place makambo evandaki na ye na bandi ko senga pardon vous avez une facilité bon na facilité parce que na famille déjà ba yaya ba leki bandeko nga na yebaki pardon ya normal ndest que tozo chité siko na bandi ko komela grand frère nanga na yebi que makam na lo baba o se rappeler na makam na bandi ko senga bandeko nanga pardon ndeko nanga moko mbali ko totunga o jeune tozo senga nga pardon ponani nga yebi c'était na sengo pardon po toza bato yebi te na zo luka na sokola robe na ngai parce que to yebi mokolo mobali alibala ko zonga te. C'est dans le sens là parce que déjà on a bandit qu'on se repentir, on a se repentir, on a bandit qu'on a se convertir même na statut et na Facebook on a bandit on news parce que là on a monté comment na makambo nzambe ba verset biblique tout ça ba comprenez déjà que nazo na se repentir. Voilà, allez, comprendre le bilimbi sangai, na ebise limbi sangai problème abino problème ezate oya kokomana komaki oya kobenga na bengaki sikoyo esika problème tozana ngo moto oyo na salaki mabe grande sœur oyo na salaki mabe maintenant falaki sikoyo na benga ye na solola na ye na yebise makambo na salaki et puis na senge pardon nde sikoyo ezalaki problème. Ndest-ce qu'il y a un problème, je crois, que si les lots pour la prophétesse Jeannette,
azana makambo vraiment ebele azana plus ou moins ba à part que tout la témoignage naie izana makambo penza talisi na makambo ebele après sa prophétie même ya mboka oyo nzambe otobikise na poison ndenga za nzambe otobikise na poison ndenga za nzambe otobikise na poison to revenir yango maman Jeannette na otikela yo micro ba ozwa caméra pendant 10 à 7 minutes et explication moko mukie 3 minutes explication moi mukie et puis ko sambela pona bato moi mamlobi ya bato musa des fois bana culpabilité nzambe pesa bango mo motemo nzambe pesa ki wana et nzambe pas pesa mo ba senga pe bato pardon. Amen. Et pour prier. Oui, bien-aimé, ndeko ozolanda ngai partout dans le monde. Et je me rappelle nelo komo konzamba lobaki na ngai tango apesinga mission oyo. Alobi na ngai kende koyebisa na peuple na ngai nazobimisa nouvelle génération. Nouvelle génération oyo nazobimisa na koesalela basi makasi. Et na kata nouvelle génération, Nzamba lobika basita lobina mibal. Mais Seigneur a précisé kinga kolobaki ako sale la basi makas. Et na kata nouvelle génération, ezali bilengende o wapi Nzambe azo sale la makas. Ndeko yozo landangai oza appel à Nzambe. Ndeko yozo landanga aussi ozo appel à Nzambe. Mais pourquoi ozo continuer kana kata monde? Mais pourquoi ozo continuer kana kata ba vie wana ya baloyenge? Pourquoi? Pourquoi ozo continuer kana vie ya kindumba? Pourquoi vous continuez la vie ya ba sieste? Pourquoi vous continuez la vie qui lesbienne? Pourquoi vous continuez la vie aux anango? Mais tandis qu'aux an appel, yomoko ebipe ke tango la la kanzambe ala kisaka ozo kendotea ala kisaka koti na bus ala kisaka ba makambo ezolo bakeno aux an appel. Laisse-moi te dire que le Seigneur m'a envoyé vers toi pour te dire que aux an appel en Zambé Zamba bengi yo po osalela ye et loko moko Zamba zo senga et loko Nzamba sengina le kaliboso na bino pour que na lobela yo vinanga parce que Nzambe tango bengi nga pesinga mission lobi vinanga i mobimba et kozala témoignage. Donc vie nanga faut ezala étaler pour na bino batu bozolanda ngai bo comprendre que Nzambe azana besoin na bino bo bimana kata monde pe ya vie oyo bozo sala o ezali pareil lokola nga to pe leki ya ngai to pe za na se lokola ya ngai ko yoka sonité telema pe yokisa monguna Satan de soni bima na kati ya ténèbres. Bible zoloba lève-toi. Tozana mokanda Esaïe chapitre 60. Mokanda Esaïe ezoloba na biso que lève-toi car ta lumière arrive. Ma sœur, mon frère, telema parce que lumière na yo est coquille. Et comme itango Nzamba salela yo. Nazo bonde la pona o esiko zali. Esiko zali le loko nazo senga na yo okangaka miso na yo. Ozo motema na yo osopango liboso na Nzambe. Tozo sala prière à 2 secondes. Ozo ebisa Nzambe ka maloba misato olandi na sima na ngai loba kolo Yesu na ye pai na yo na pesi yo merci na nyonso lobelinga à travers mosali na yo Nzambe na sopi motema na ngai liboso na yo kolo parce que Yesu na comprendre que naza na appel kati na ngai et ozana posa na bimisa nyonso ezali nzube oyo wapi na bomba na kati ya motema na ngai pour que changer vie na ngai et lelo Seigneur n'accepte yo encore lokola Christ pe mobikisi na bomoi na ngai kota na kati na ngai pesanga makasi ya kobimisa nyonso ya botutu oyo moto ayeba te oyo na sala libote yeba te oyo na sala monde yeba te mais à cause à kombono Jésus-Christ de Nazareth na ndimi kobimisa yango pour que na sauver bo moinangai na kombo na Yesu amen. La pambola bandeko nyonso bozolanda biso et nazali wana soki ozana besoin de soutien olingi obenga o comprendre peut-être na conseil peut-être na likambo zotungisa yo pona ko partager numéro nanga ezali 089 48 35 132 Nzamba lola apambola biso nyonso. Bye bye.